Ale kumanga motema moto yaya. Buguyo kaka. Kinshasa, Nabiso. Kin est l'équipe partout. Kin est l'équipe partout. Kinshasa est l'équipe partout. Kinshasa est l'équipe partout. Kinshasa est l'équipe partout. Kin est l'équipe partout. KNB. Kinshasa est l'équipe partout. Mbote, chers téléspectateurs, bienvenue dans le numéro à Sika Magazine Bolingi Mingi, Peboponi, KNB. Constamment ko esemi na Kinshasa que batu mingi bazotonga mandako ya kitoko kasi baoza na courage ya kolonda banzete na ba environnement na bango te. Importance nzete na bomo ya mutu et jouer rôle un peu trop to kena banchik ba solo la biso eloko moko ya photosynthèse ezali na journée boye nzete azoko absorber gaz carbonique biso tozoko dégager na butu azosalela biso azongisela biso asensé na oxygène. Donc ba milieu oyo ezaka pena na banzete mingi te eza bien te. Faut basala effort wana ya ko lona ne fisque ata mwa nzete moko boye na lupangu pour permettre bango na rayon na bango bazala na photosynthèse na ndenge ya bien. Et ça, problème, il y a ignorance. Pour ceux qui ont faut songer dans c'était. C'était Libye, on est la voie nationale c'était. On a aussi un bateau, bazotonga sika. Faut pas y bazotonga. Faut ça pour un moins espace pour la bande c'était. Nzamenga kela mukili, nzete za na rôle munene. Po d'abord epai oyo nzete zali respiration za ndenge mususu et pas onzete zate respiration za ndenge mususu tala neti ya pana vandi ole nazala libanda menavana sanzete pona zo profiter na ngonga wana nazala à l'abri ya soleil nazala à l'abri ya ba intempérie neti ba matanga mbula et en plus respiration o ngana zo bimisa et kena nzete zo bimisa ngana nazako donc et ça le penza échange ndenge penza mutu esengeli à vivre. Bakino a interpellé ba propriétaire pe ba gérant ya ba flat pe ba hôtel que ba mineur ba koki kokota kuna te parce que ils a permité. Na kondanaka mingi nde bakolo ba boîte bakolo botel wana kondanaka bango po baza mikolo baza ba mikolo quand même baza po eloko wana eza permité. Même à l'époque, même na mikanda ya babengani ba mibeko ya mboka. Eloko wana eza permis atamukete mais tango monike mwana emine aye kokota ndengwana papa atoza na posa ya mbongo commerce nozo sala mais otali quand même âge wana il faut que ça pena mawa ya bana baninga somona osana mawa bana baninga po soki basali mwana ndengwana eza malamu te po oyo zo sala ya bana baninga bongo. Pourquoi pas que les gens aient un poste à la police ou bien un policier boya kotala ke mineur moko akoti aipa na ngai ya wana mibeko kotambola na mboka mais bino zo elaka mbongo tango zo elaka mbongo pona commerce no sali hotel na yo omoni ke zo boma mboka ti makambo wana ngai nazo moni za mabe et pas ba kolo hotel na ba gérant bato bazo permettre bana mike ba kota na hotel ba moni ke âge na bango ekokite hein bazo beb sa vie ya bana yango makambwani il faut l'état atala afungola miso pona bakolo hotel na bagera na bango tozo pesa bango conseil batika makambwana parce que na bango baboti baza baboti baza bapara moto wako ko permettre mwana na ya asala makambwana te soko ko permettre mwana na yo te mwana moninga na yo ko protéger. Il y a un problème, il y a premièrement on a un problème à gérant ou gérant hôtel. Parce que permettre à âge nion so ba kota hôtel suivi pe za la pété ndenge za la keno ba komaka au cas de problème ba on ba lande les ala susté et komaka ke opesi ba mbongo ba on ba na problème te ba permettre ba jeune même voir ya ba âge à 15 ans azo betoli solo ke nzaki na na hôtel sans problème. Po ezama be moni ba kolo hôtel lelo ba comme on le ka ba intérêt na bango
biso ata na temps na biso ntango tozalaki kokola eza kosala mabongo te kingabo eyalaki bazalaki à partir ya ba 19h yo mwana oyo oza minere okoki koyengana te na basigne bakokanga bino mpe bakokanga ta mokolo esika wana mais lelo tomona yango su te oyele mosusu bokangi gérant mais mokolo tel botiki ye c'est que l'état na biso mpe azoautorize na mabe wana lelo oyo gérant ayebi ke mwana oyo ata aza na teni ya l'école mais aye po akota bakotisa ye bango baolandaka mbongo na bango en tout cas ngai pena mpona yango na sepeta te etant que mama. Ba passerelle oyo batongi na boulevard Lumumba pour na ko faciliter ba piétons ba traverser facilement et commis déjà opérationnel. Biso kanbe tozalaki wana pour na ko sala constat bolanda na élément oyo. Salamon malamu ba faciliter peuple congolais talaka mokonzamura et moi lubaki toza la modernisation tara modernité kotina Congo tozayo katala ndenga prince tokomisu na ndenga likolo ti tokomona ke ekomisu mutu ka musu ekomo katisa biso to sepel pena makasi na gouvernement musala wa osala so ezala pe kabakisa lisusa obakisa abakisa ka pe salara bien pour le peuple congolais Kinshasa l'équipe partout. Topesi merci mingi pe longonya na papa mokonzi na biso papa Joseph Kabila na likambo kitoko oyo ya saleli biso en tout cas biso ba congolais ba mama pe ba tata to tondisa mesengo makati na likambo kitoko ya boye tozali komona pasi pona kokatisa na nzela po katisa yo surtout biso ba mama oko trembler nani otali boye ba mituko baluki boye ba mituka mais awa tozo le calès toza très bien tozo banga te pona nini toza likolo en tout cas topesi longonya na mokonzi ya mboka makasi. Vraiment na moni pont vraiment pont donc ils a première fois pendant na mona pont ya boye ba o ba lega pendant eloko boye na to monate mais vraiment na sepel makasi na président na biso Joseph Kabila Kabange mokonzi ya mboka na biso vraiment na eloko asaya le biso no etikali pendant éternellement pona mboka na biso mais qui ça pendant eza mboka keno eleki pendant ba mboka mosusu ya mike mike toza bien na kin toza na terre développement quoi donc on a posé mboka na biso bonga bani Kinshasa zaka Kinshasa babi OK no kozanga na kin eleki partout na sepel mingi mboka na biso comme développer na sepel makasi passerelle la boye tout le monde on kala mboka libanda mais tout le monde on akata mboka donc Kinshasa l'équipe partout. Kala ko changer chaîne na télé soki bato baza belé faut faire excuse avant kasi mikolo yo bana bakomi ko changer ba chaîne sans pour autant ko senga excuse bakina ba réagir pour na likambo. Bana ba para mususu ba edika bana bango différent eza pe na ba para mususu ba dika bana bango différent aussi mais pour nga eza bien te ça d'ailleurs si ni mobo ya mabe parce que tant au para ate eloko aza nango besoin atala il faut moi na oza na droit ya ko respecter para wana des fois nga pe na koza nga ah papa na besoin atala lelo théâtre ou bien na besoin atala série mobo na sepela nango so na respect na s'excuser devant ba para na nga papa pour permettre ngai natala eloko la sala ngo besoin mais tant on sali déjà aux 8 télécommande bimi na ngo soit bloqué ngo et ça respecter makambo na tozomona ngo peut-être dans d'autres familles mais ça dépend y a ba famille ndenge eza éducation na amilier peso compter alors pour nanga eza bien té premièrement tango yo mwa mukozo ta la télévision na ba mikolo au cause de télécommande pour banda zapper devant Bamikolo. Et des fois on voit même dans d'autres familles batala la télévision na banate. Bana bazana la télévision na bango côté na bango. Ba parents pe bazana la télévision na bango. Tout ça c'est juste pour éviter que ba makambo na isala makate. Wana eza signe de l'impolitesse na banu ba baso ba ba français andako mais ya classe bazute. Montaza na bwanya mais azana mayele te. C'est pour cela biso ba parents il faut toyeba que moi na côté la télévision nini tanga na vaina ba kolo lokola ngai mwana ko kozwa télécommande au grand jamais il faut atosa ba parents na ye eza mabe mais ngai photo wana eza ya biso ba parents
il faut yo siko papa obanda ku initier que non soki omoni ngai na vaina moninga nanga to papa leki na bino azalia to bayana o bazalia oza na droit na télécommande te na pesi responsabilité ya problème wana na biso ba parents c'est ça. Maître Trésor Ilunga Chibamba a expliqué Moussala défenseur judiciaire et avocat. Moussala défenseur judiciaire na avocat basalaka isa pratiquement Moussala moko. Bakoki ko représenter ba client na bango, bakoki ko conclure pour na ba client na bango, bakoki ko plaider pour na ba client na bango. Mais la différence entre un avocat et un défenseur judiciaire, il y en a ezalaka à 3 niveaux principalement. Tout d'abord, l'avocat y prête serment devant une cour d'appel. Contrairement à un défenseur judiciaire, il est après taka serment devant tribunal de grande instance. Ensuite, l'avocat il peut représenter client sur toute l'étendue à RDC. Donc, que ce soit après ta serment na Bandundu ou après ta serment na Matadi, Tonambujimai, l'avocat a koki kosala musala na ewana sur toute l'étendue. Alors que défenseur judiciaire yé, le col a prêté serment na tribunal de grande instance. Ezaka kanakati ya ressort ya tribunal de grande instance wana ndeye akoki ko représenter ba client. Par exemple, un individu qui prête serment comme défenseur judiciaire devant tribunal de grande instance ya Matete. Ces défenseurs judiciaires là akoki ko représenter ba client uniquement devant tribunal de grande instance de Matete, devant le tribunal de paix de Matete et enfin devant le tribunal de paix Lemba. Et enfin, pour être défenseur judiciaire, le candidat azana posa ya kozala licencié en droit te. Pour nos défenseurs judiciaires, il suffit seulement aux alana diplôme non ya grade. Tu peux aller prêter serment en tant que défenseur judiciaire. Kende écoutez qui n'a pas cassé un peu expliquer qui ndenge nini balu baba bali saraba na bango baluba pour ko bala il faut d'abord se présenter pas moi si ba yebio bosal nan ki fiançailles après ça bazeli siko nini dot après ça bake babali wana mobali ya kokende pa ndako basi kosolola na ba boti na mwasi ndengona ekosala eumela te eosala ata 1 mois hein ata 3 mois esili mobali azwi mbongo na ye aya epai ndako ba mwasi atiki mbongo na ye asi abali mwana mwasi akubengisa mobali epai na bango po babote na ye ba mwana ye epa bakutuna ye mosali ni osalaka situation ni yo sananga lele bakutuna seba moni ajana situation bien akosala musala bien soka bali mwana na biso akuja en charge sikoyo nde bakoloba kaka mobile aya na famille na ye lele bango bakoyebisa ndenga bango babala na kabango so bango balingi bakoloba kaka boya na liste so bakoyebisa ye kote na biso tosenga kaboyo ya liboso bakoloba mbongo ta nde bango balingi bamusu basenga ba $1000 $2000 costume à papa machette couverture sabato cravate chemise à pembe na mbongo soko combien kota mama bakosenga 2 pièces super hollandais bakosenga sac ya mungwa marmite sang un peu à soulier na kitama de mouchoir na taba mibale lele bagoko pesa bandimi bayambe bango bapesi bapresente biloko nyonso wana nde sikoyo libala esalami. Bakino basengi na bandeko oyo bafungulaka ba cabinet de soins pe ba centre de santé batenaka compte ya hygiène na ba établissement na bango.
médical eza na bakoye na biso ya premier secours na biso po kende na hôpital ya monene mais malheureusement bato yango basalaka le roi commerce na basala le roi commerce bazo entretenir bambetu na bango te ba installation hygiénique ya propreté okoya msusu ya na problème ya malaria mais oye wana oaccumule susu typhoïde obaki susu na bamicrobe mosusu par rapport ya installation sanitaire na bango donc elo todéplorer kaka nde yango wana na bacentre ya mike fallait l'état qui tatala nini oyo ezoleka na kati ya population na ye concernant santé bacentre eza nzinga na biso na baveni ezalaka na salité centre mosusu oza na maladi okei mais malade il faut un peu calme oza calme te omoni mwa kinse kwa banini bambetu salité vraiment ezalaka bien te bacentre eza mwa ebele eza na bonne condition te parce que bacentre azinga mwa centre mosusu mbetu eza okeka mbetu eza baressort apamba musa eza te malade esenga era ye aza mpe soigné amoni mbetu bien epesaka me ekobikisa me malade akozwa moral amoniki abiki mbala moko par rapport à centre mosusu omoni ke non vraiment eza bien te il faut entretenir très bien bacentre na bango installation hygiénique en bango il faut nettoyer yango bien à tout moment utiliser kisi pona koboma microbe. Il faut vraiment patient na condition moko bien de telle façon que patient azala un peu bien reçu azonga na ndako ke akenaki kozwa soin ke azonga lisusu na malade entretenir installation na bango malamu. Jamais izanga rubrique bolingi mingi selfie kanga photo buka kingo pe seka moke. Bon continuer kotina ba photo na bino na page Facebook Kinshasa na biso KNB. Dega mingi toyebaka te nini eza maxi single pe album yango professeur Michel Lusangabu a expliqué un élément oyo. Ça la différence balobi single na maxi single les aneti ne balobaka na composition via français les aneti titre les ali titre te nzembo mais ali forme o bazo pesa na titre wana or babiloko les ala kaka deux ali soit les am couser soit les amulai de balobi que non il faut pas que sujet zala trop mulai ou za trop mukuse feza na katikati l'album les anenge balobaka na français opus c'est-à-dire que oyo zoa nyonso mbala moko single eza biloko wuti na anglais tout comme biloko maxi wana ewuti na anglais eza biloko tozaka biso quelquefois utilisaka ngo mabe utilisaka ngo très mal en fait single eza moko un donc eza neti mutu anga préparé album nae mais alobi non na mekana ko lancer titre moko natala nini européen ce que pesi bien na continuer abimiska yoloko moko pour atala yango babengaka maxi single c'est-à-dire que ezaka ka titre moko en fait normalement terme wana ezala raté existe raté ezali kaka single ou bien album puisqu'à partir il y a deux et ça déjà album donc on ne peut pas dire que non après un sur bimisi 3 4 titres au bengo maxi single non c'est sur base à quoi exactement et comment mater nulle part dans le monde de la musique balobaka sur le maxi single et ça ka single ou bien album confusion ezali sous tena mito batino concernant single maxi single et album otukola na ndenge prof Michel Lutangamu alobi na micro KNB toi ça ka ba musicien bino boza ba éducateur de masse sur le lobe robimisa single sur le lobe bimisa album na ba norme ndenge esengeli Kinshasa et l'équipe partout. Et c'est moi ezalaka koyeba ke bozalaka ebele libosa ba poste de télévision na bino pona kolanda magazine bolingi mingi KNB mokola lelo ton présenteur Kiango sur l'avenue Onatra na quartier Bon Marché commune de Barumbu na lingi bino mingi botika malamu na mabota na bino bobo sanate ko kin et l'équipe partout. Ale kumanga motema moto yaya